ba chroniqueur ya ba émission sans tabou ba koma ko tourner ba émission na ba hôtel na ba mbeto but nini objectif nini te but na bango bala ki sabato makambo elekaka na mbeto biloko ezalaki naturel lelo ba komi ko lakisa yango plus grave ba fi wana ba bandaki na biloko ya mekuse lelo elongwi ba komi ko sala be mission bolumbu be mission ni contrairement ya o batangisa ki bino que la lumière soit et la lumière fin nzete ala nzete nini ala nzete ya mangolo nzete ya momboa nzete nini ala ete mokile salemaki etongamaki alalaki mpe mikolo na mikolo bandeko balandi toyebi ke ntango boze kolanda biso moto na moto aze kosuture toze koloba te mpona kodétruire mabala ya bato me toze koluka mino nkisi oyo tokotia na bambeba wana. Ça doit changer. Société ya bato ezali kobeba kuluna mabe koti lelo tofanda totala bandako mabala ya bato mwasi na ndako ya libala deja mama boti azali kolege héritage azali koyebisa ye abi ndengo ke wana mwana na ngai yeba mobali akoki amonela yo te ngai mama non azali une femme forte mwasi elombe mwasi abi na mobali bima soko kutinga lelo na pokwa nakolakisa yo kokani na bato nga na leka na bango na vi na nga wana mwasi aze koningisa motu batanga mibali batanga pe yo me nalinga na mawat arenyeki motaka balongoli bilamba awa na mboka oyo lelo misike ezeko koetale kuluna mingi na oka ngona bana ba moto ozeko ka musique bêtise insanité zeko yembama botala bana oyo ba eko sala nation ba détruisa ki mwasi même moto akotuna ta taillé professeur des universités azena ntango tatuna mais misala ya bankoko na biso yango ezeko sala bonheur na Europe ba mise wana etondi na misala ya bankoko to yebaka balobi sous l'arbre palabre esika bazaki kokatela makambo mais lelo bamemi bino na Sénat assemblée chambre haute na chambre basse mais uti na bakoko ya baindo te lipate ya kudia ya mama wana elisatala nyoka jema bana bazeko sakana kanzenzenze kalengila pipi kalengile kapaka sambo pakula kapele mwana bito baze ko sakana mais lelo tika bana bimbale ya mwasi na mobali ba osala ngo bien lelo tika mwana moke ya mwasi na mwana moke ya mobali tamola ibango mbali ba osala ngo bien très bien alors na kati ya ndako mwasi aye na concept mama na ya pesa okei kuna te po mobali ya boko amonela yo zalaka mayele soko zwi quelque chose yaka kotoyo ngana bombaka yango omoni ngai so nazalaka zoba epa ya tata na bino nde na bima perdante wana héritage mama tikeli mwana na ye ya mwasi matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basouvetoma ya tombola na mokuse moindo
mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita tala ntina nesongi ya nzela mfumu kusuki ya munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela tala ntina manaka mabiso makobiangemaka bongo baindo bolamuka tokolikia tomeseni koloba biso liboso na bino ya kabe kobunda kozongisa conscience ya bato yango bokomonaka tokosimbaka basije yonso ye ezali lokola nkufa ya baindo tokosimbaka eteni ya politike po ekangi mpe kozala ya bato politike oyo loposo moindo azali kosala ezali politike importe impose ezali kosala te bolamu ya bamboka ya afrika ezali kosala te bolamu ya bamboka ya baindo tokosimbaka science po science ye ezali na afrika ezali science importe impose na baesclavagiste na bacolonisateur oyo bakolonizaki bongo bamboka ya baindo baimposa système éducatif na bango yango ezali kosala lelo baindo yonso batanga bakenda na baniveau bakokoma bazala bebe observateur ya mokili baconsommateur tokosimbaka eteni ya religion po na yango religion ezalaki importe impose nzambe moko oyo abota mwana se moko ya yaka mpe kaka na mwasi be moko mama maria aboti mwana moko kombo mwana ngo tantôt emmanuel tantôt yesu de nazareth tantôt masolo moko importe impose esali ete te esika tokomi lelo baindo bamonaka lisusu bolamu te baindo bakoma batali ya mokili baindo bakoma esakanelo eloko pamba nzoka nde moindo mwana ya yambo ya mokili l'Afrique est le berceau de l'humanité mpo mikwa ya kalakala po misala ya ebandeli yonso fondement ya mokili ya développement ya technologie ya oyo yonso ebengami lokwa etamboleli ya malonga ya mokili ebandaka awe epai na biso na afrika boni mobanda boni fondation azanga histoire boni fondation azanga kozala ndakisa lelo bandakisa yonso ezali kokumba biso na baye ya libanda lelo misala yonso référence ezali libanda élite intellectuelle nini bakotangisaka bato oyo balinga batangisa oyo baimposa oyo baimporta lelo moindo sans repère moindo sans référence na baindo bolamuka yango tango yonso bomonaka tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris ata soko tosimbi foi na yo bosembo ezalaka na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta ata soko bakotia yango malasi ekolumba beso nango mabe ya lokuta ata soko tosimbi parti politique na yo zwa yango na cadre wana ke bosembo ezali na ntina te batia yango bizeuzeu toyaka te au nom ya parti politique toyaka te au nom toyaka koloba bosembo oyo nesongi ya nzela batelemeli na eleko ye tolobaka molakisi nzila baye kolakisa baindo nzila oyo ekozongisa baindo lisusu bana tata akeli likolo na se lelo tozali komona tolingaki lelo tolobela na ye bizaleli oyo ezali kosala bongo mababe de génération na mabota ya baindo natambolaki te lelo na ndako na ngai ya mosala na discours ya roi Léopold II na premier missionnaire catholique yambo bayawa kokolonize tolingaki totanga esika alobaki bogarde basi ya baindo 9 mois na bamission na bino mibali na bango batikala mpamba na bamanaka tosala tolimbola tolakisa ete basi wana bakomaka baobjet sexuel bisakanelo ya bamissionnaire catholique oyo bayaka na ntango wana mpo nini balukaka bagarde basi 9 mois na mission bayebaki qui était cette femme
africaine. Qui était cette femme noire? Nani nde mwasi moyindo bayebaki. Bayeli bino badage mwasi akotongaka mboka te, mais soko mwasi akotongaka mboka te pai na bango. Biso na histoire na biso to yebi place nini e okipaka mwasi. To banda kotanga Baron de Saba o bango ba déforma biso tolobi nengwa mankenda nsamba. Banengwa midaki, bayaki mpavita, banengwa mafuta, banengwa nzinga. Mwasi nini wana tongaka mboka te. Tant musu mwasi ya eteni na bango. Na paresse na elakeli na bango tango mususu neteni na bango. Mwasi wana o na lisolo na bango akendaka kosala ekobo na nyoka ba utilisateur manyoka po ba embrouiller cerveau ya bateau. Mwasi neteni na bango nda bandaki kindumba a évolué na bondumba. Mais baloba na biso te mwasi atongaka mboka te. Mwasi nini biso toze na référence ya basi. Bayebaki femme africaine. Tango balobaki éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme africaine, c'est éduquer toute une nation. Femme wana africaine wana nda éduquer une nation. Et alors détruire une femme, c'est détruire toute une nation. Tolobi soko, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bongo détruire une femme, mais c'est détruire toute une nation. Tango bakangi bashi ya baindo, bakangaki bango pour l'éducation, pour bakutaki bango de éduqué. Te bakangaki bango pour la destruction na bango. Lokwa bakutaki bango de éduqué, yango bakutaki une nation forte, bakutaki une nation très bien éduquée. Mais tango baluki sika ba détruire bango, ingeta yango wana conséquence toze ko subir nango lelo. Yango wana conséquence. Lelo ba nation baby, lelo ba na ya bato ba baby. O toze ko mona lelo eze kaka effet, eze reflet, cause e utikala mitambo ba yebaki bana ya baindo ba yibaki te. Baindo bazalaki basali pour orientation zeko banda de le bas âge. Tata zeko se transmettre na mwana na ye. Ngana yeba isekele ya mai, ngana yebi sekele ya mopepe, ngana yebi sekele ya zamba ko transformer. Oyo bayebaki ko sala bibende. Mwana ndeka zeko koma na âge ya 12 ans. Bazé parents zeko se transmettre a vu savoir na ya légué na mwana. C'est ça l'Afrique. Et alaki wanande biso baindo. Mwasi ya ndumba na nzila miteka alate pai na biso baindo. Et pai na bango balobi l'un des plus vieux métiers est ya bango. Ya bango, mosala ya bondumba ya kale pai na bango, kouta soko na Eva. Bobanda ko kitana. Bomona pesika moko na mokanda na bango yezu akoteli mwasi wana. Alobi onano asala ekobota bambali banga. Eki nzila na bango toute. Bayebanaki. Ndenge aga sœur moko ya quartier abimana tata kingaji abimana ndenge pe bayebanaka. Jésus ebaka ke bango tout baleka leka wana. Alors par rapport à jalousie balingi batelemela mwasi ngo po abimaki na oyo naino aleka pa ya mwasi ota bambali banga. Pana bango bondumba, pana bango bosoto ya mwasi elali euti uta tango baye ko découvrir moyindo baye ko comprendre force oyo ya relève oyo ezena na Felika eze pour mwasi aze ko garder ki bonzambe na ye mwasi aze ko garder identité mwasi aze ko garder spiritualité. Et il fallait qu'il basa la nini baba nana ko détruire mwasi pour pas détruire maternité. Mbotama et Koufa. De force, comme ici, Bacho Bakendeki na mission, objet sexuel, instrument sexuel. Obako sakane la bango. Nabamanaka totila bino bomona, moi si aliboso, mondela violaka, ami boma. Akoka kwa du mettre yangote. Bankoko ya biso bayebaka polygamie
mais polyandrie batikalaka koyeba te bondumba ya mwasi mwasi ya mibali ebele ezala te exusta te epai na biso bayindo toalaki na société moko très bien éduquée une société toyebi te tolimbola yango ndenge nini yango tolobi baimposer histoire baimposer enseignement oyo ezangisi biso barepere oyo tozali kokoka komona kala te histoire ya bayindo ekomi lokola biso bayindo tobandi koexiste na 1482 ntango monsieur Kao ayei awa lisolo ya kala eze te soko balingi balakisaki boyindo ya kala moyindo alati cache sexe moyindo alati lingwanda moyindo wana ya torsoni baze koloba te wana na tango ya boumbu na tango ya esclavagisme baincendie bamboka baincendie baville bazali kopie me botala na ino bato oyo misala ya bayindo yango ezali kosala fortune na bamise na bango moto wana azali misala wana baclôture mosusu bakuta awa baportail mosusu bakuta awa epai ya barua bakoka kotika yango te ezwa babato ekenda na bamise na bango mais curieusement batangisi yo moto wana azalaki na Afrique moko forte ye wana azalaki bolumbu ye wana azalaki inutile ye wana azalaki misérable ye wana azalaki sans valeur mais misala na ye yango misala ya ntina yango misala ya valeur mais botala confusion lelo soko Europe parmi misolo ya kotisi mingi bamise na ye bamise wana ya ye misala yos eze na mise te ya Europe kokuta misala ya bankoko na bango te misala ya bayindo savoir ya bayindo mais baefface histoire élite intellectuelle basée na ntango te babanda komituna élite intellectuelle basée komituna te bango basé ko recopier basé ko reproduire exactement le posope balingaki bango ba reproduire bakutaki bakoko na bino bolumbu bakoko na bino balataki écorce d'arbre bakoko na bino baki ba sauvage bakoko na bino bazalaki kolia kaka baracine bino moko bayindo bomisali makanisi na racine wana kimbiolongo kita mata uiri ntiru bakiri fuiri na baracine wana bino moko bosala makanisi même moto akotuna te ata ye professeur des universités aze na ntango tatuna mais misala ya bankoko na biso yango eze kosala bonheur na Europe bamise wana etondi na misala ya bankoko toyebaka balobi sous l'arbre palabre esika bazalaki kokatela makambo mais lelo bamemi bino na sénat assemblée chambre haute na chambre basse mais euti na bakoko ya bayindo te esika basage bafandaka mpo bakata makambo oyo balobelaki quand un vie africain meurt c'est toute une bibliothèque qui disparaisse yango wana sénat esika bakokata makambo baze kotala évolution ya bilenge mais sénat na biso lelo ekosalaka nini assemblée na biso lelo ekosalaka nini majorité basculée batui bajipe ba 8000 elekaki esalaka mosala nini zodo dezali kokota na société lelo bombe moto ameli eloko alali miko misato donc adui retard ya miko misato na bomoi akanisa alalaki lundi alamuki lundi nzoka alamuki jeudi bombe ezali kokota bainvestisseur oyo soi-disant mboka na biso bazali koluka bayei na milangwa bawhiski na alcool incontrôlé incalculé pourcentage ya alcool incalculé baarabe baindien bango nyonso bakoti na système moko chinois alandi bobosana te loposo mpe balobaka esclave masanga na mindule na un peu de sexe wana stratégie loposo mpe bakotaki nango masanga mindule na un peu de sexe yango bokomona basi bamemaka na mission na tango wana selon benjonction ya roi Léopold basi wana bakei kolakisa bango mabina kaka na loketo esika bomonaka babandi kotambusa basi wana tolo polele bongo bakobina mabina ya loketo zebola chaque week-end bakosukisa yango na concours de danse ebandi nalandai nazalaki na plateau na papa na biso Jano Bombenga balobi déjà na 1959
bango baganyaka vélo, bango baganyaka vélo na concours de danse na 1959 wana po ya participaka. Mais concours de danse ebandaka mbula nini, ebandaka ntango nini, ebandi kala. Tango wana badwi mwasi ya moindo bamemi ye na bacouvent na bango, esika ekomaki papa va au travail et maman va au marché. Bakomisi mwasi wana une femme ménagère, mwasi wana observatrice, mwasi wana ayebi lisusu ntina na yeta komi mwasi ya ndako, mosala ya mwasi akombola pangusa ndako, alamba mobali akenda kolukela te. Femme ya moindo, femme africaine asalaka, asalaka. Lelo ba limité ose komona mwasi ya mboka akendaka ka bilanga tongo 18h aye ndenga ye wana abandi ko tuta pondu apelisi nkoni mais wana vie ya pauvreté, vie ya boumbu, vie ya esclavagisme. Oh le poso pemba lingaki to vivre nango. Vie auto zangeli référence, auto zangeli repère. Et depuis lors, moi si tango baby, local a éduqué une femme, c'est éduquer toute une nation. Et alors détruire une femme, c'est détruire toute une nation. Moi si on a local a comment qui détruite, moi si on a bandi qu'on reproduit malédiction, destruction, société ya baindo et baby. Le loto fan na total bandako mabala ya bateau. Moi si nandako ya libala déjà maman boti azeko légué héritage azeko ebisa ya bi ndengo ke wana mona nanga yeba mobali akoki amonela yote ngai maman non azé une femme forte moi si elombe babenga ngai maman soko kanza ku babenga kanga maman soko nani na balabala maman kata babenga kanga maman monoko mbeli maman wasoma yon so pesi attribution. Mwana wana ya mwasi oyo lobi akozala une mère de famille akei na biloko wana héritage négatif na cerveau na ye. Mama lobaki mobali akoki amonela yo te. Mama ze kobota mwana na ye na toli lokola ze une femme détruite par rapport ya projet loposo pembe ayebisi mwana na bi mobali aze mbeto ya hôpital. L'héritage maman oyo azeko tikela mwana mobali aze mbeto ya hôpital bino bandeko balande sika boali kidi mbeto ya hôpital eze sika moto souhaitaka kokende te esika moto souhaitaka même pas ko umela po eze sika ya pasi esika ya malonga te, c'est-à-dire moto ko wela na mbeto hôpital en tout cas ba utilisaka ba moyen yonso bako bimisa misolo bako belela nzambe ba umela te na mbeto ya hôpital wana ba bima. Mais moi si oyo ya moindo azeko ebisa mwana na ye ya mwasi héritage azeko lege na ye alobi yeba yango mobali azembeto ya hôpital mwana ya mwasi te azeko ya na libala aye na bagage wana na cerveau manaka eleki tolobaki bato bazeko tia bokasi koluka basala makasi na misisa force musculaire na nzoto na mosuni. Mais bosani ke esengi ba alimenter ba cerveau esengi bazala na énergie bazala na force mentale pour force physique et mon en appelle joie valeur mwana ya mwasi aye na ndako ya libala na éducation oyo mama pesi éducation nini éducation ya ba série télévisée éducation nini ya parité mwasi égale ya mobali. Et curieusement nandako lokola mobile azé positif moi ça c'est négatif ko pesa peko yamba plus na moins phase na neutre soko garder ba ni nango respectif et pesi courant normal phase a pesi neutre accompagné ba sali ne songanzila baleka mbalombala balimbola esika kure utaka e yaka bango mibale ya kokangama ndebo komona na ebandeli to uta bongo bo tatana bo nengwa esangana wana zensiku bo comprendre que tando esika toko lakisaka te mais bo kenda na
ba centre yonso ya fuva mweze pene koza na boye beze malamu boko yeba moto autaki wapi peto yaki ndenge nini contrôlement ya o batangisa ki bino que la lumière soit la lumière fin nzete ala nzete nini ala nzete ya mangolo nzete ya momboa nzete nini ala ete mokile salemaki mokili esalemaki etongamaki alalaki mpe mikolo na mikolo mpe baetudiaki étude esalemaki mpo nzete bota ekosenga nini te fo ezala na botata na bonengwa ebwele po abota fo ase multiplier esengi ezala nde te ebwele ya mwasi na ebwele ya mobali curieusement kaka na mokanda wana nde edétruisa bino nzambe biloko nyonso asali yango mwasi na mobali mwasi na mobali mwasi na mobali ntango ekomi na moto o balobi aze être parfait nde sika nzambe abosana akeli nano mobali soko mpe esi akendeki abandaki kozonga na ndako na ye kuna esika afandaka situka bien il n'est pas bon que l'homme soit seul nzambe abosani nsima nde alobi ebongi te moto ala ye moko tosalela ye mwasi matière mpe esili matière ya kosala moto esili yoka soi disant bazwa panzi ya mobali nde basali goligoso yango tolobi eze baenseignement imposé importé oyo eye kodétruire kozala ya bato mwasi moyindo ayebaki ke aze socle ya développement mwasi wana moyindo ayebaki ke ye moto azali kosala nation ye moto azali kosala bokasi ya nation mais badétruire mwasi wana badétruire mwasi wana na kati ya ndako ekomi majorité na opposition pouvoir en place pouvoir dirigeant na opposition na miso ya bato mwasi aloba na mobali na ye simbaka molangi wana omona ndenge na kobwaka yango na miso ya bato s'il vous plaît mwasi bayambi bapaya mwasi azali koloba na mobali oyo abala ye na mbongo nalobi simba kaka nini wana na kobwaka ngo na miso ya bato komona ela quelle société papa azali koreproche bana mama alobi na bana na nga kutu te na bana na ye kutu te wana mama azali kozwa ntango ya koyebisa bana bambeba ya tata oyo elekaka na chambre soko bomonani na mwa eloko boyebaka kokanisa ngai papa na bino aventurier azwanga na pasi asala nga boye na kaka susi na bino yango efandisanga na libala oyo mbongo na ye natikala komona te na kati ya ndako bana babandi kokoma banguna ya tata banguna ya binemi ya tata na biso anyokolaka mama na biso tata na biso atikala korendre mama na biso vie heureuse te tata na biso atikala komonisa mama na biso bolamu te na kati ya ndako mwasi aye na concept mama na ye apesa okei kuna te mpo mobali ya boko amonela yo zalaka mayele soki ozwi quelque chose yaka koto oyo ngai nabombaka yango omoni ngai so nazalaka zoba epai ya tata na bino nde nabima perdante wana héritage mama atikeli mwana na ye ya mwasi mwasi azali koya na ndako ya mobali lokola joueur batransféré pour 2-3 saisons abeta na équipe wana 2-3 saisons soko bakorenouveler contrat d'accord soko bakorenouveler taluki équipe mosusu ake lokola déjà bayebisaki mobali azali mbeto ya hôpital respect eze te soumission eze te me botala courant soki eye phase minde kopasuka bapareil ekozika yango bandako ya bayindo ekoma kozika bana bazali kobotama bazangi mapamboli mwasi akomi mopesi mwasi azali koloba na mobali eloko epesaka nga kanda mpo oyo nga nde koyoka to nga nazali koloba mwasi femme africaine mwasi moyindo
bandeko balandi tozonga na ino nsima, tozonga na ino nsima. Mwasi ya bali sofre badetruisaka bizaleli wana, me mwa bilembo etikalaka. Mwasi ya bali mobali akokenda na ye te, bayela batu kombo moko soko nuit de noces, mokolo ya mariage batiki bato na sale bakei nuit de noces te. Biso toyebaka mwasi wana akotikala sima ya libala, mwasi wana akotikala. Babenda ye matoi, bapesa ye, batia ba garde-fou na bomoi na ye ya sika kei kobanda. Aze inexpérimenté, sans expérience, aze kokenda kobanda bomoi na ye ya sika. Il faut que azala très bien préparé. D'abord azala ki na préparation na kibolenge na ye nano ya mosala ya ndako, ya ba réaction sekele ya ndako bagardaka ndenge nini, basalaka poterie ndenge nini, basalaka ba mbeki ndenge nini, basalaka batapi ndenge nini, biloko wana mingi esalemaki nde na bamama. Mwasi elenga aze kokola aze na maîtrise ya mosala, ayebi kozwa argile kosala yango ba pot de fleur kosala yango ba verre kosalela yango yonso, bayebi kosala batapi, bayebi kosala ba tricot, misala yonso ba préparer yesika pona mayematali bongo libala. Tata nde mokonzi, yo mama oze mokonzi sima ya tata, yo ze moyambi, yo kozala mokonzi ya bana sima ya tata. Oyo tata ze kopesa yoko ya mbokitisi na bana, epa ya bana baze bayambi ya maye mama ze kokitisa, po mama ze moyambi ya maye tata ze kokitisa. Loposo pemba eko détruire société. Moi ça bina mobali bima soko kutinga leo na pokwa na kolakisa yo. Yoko kanina batonga na leka na bango na vinanga wana mwasa se azeko ningisa motu batanga mibali batanga peyo mena lingao na mawat na yebi kutu elo yo penza lelo yoko loba tabu yoso ya na ndako na biso na omone loko pamba na okutisa ona bato ozo lela lelo kolanda ngai okokenda kolela pasere Nadine kuna okolela pasere Esther kuna neko ndima ona mawa obosani ndengo sufra po zwanga wana mwasi na kati ya ndako azeko bana mobali ya honora ye, azeko ba bongo na mobali ya pesa ye lokumu, valeur, honneur. Na mibali nyonso na bimana bango yonde suka, yonde na seko leka do suka ya l'échec. Tikanga yoko regretter. Oyebi combien tika la kasona okenda wenze. Depuis na yana ndako na yo osalela kanga nini? Mwasi wana ya motali na ndako ye azepo na mosala ya ménage mobali nda sala yonso. Mwasi wana zeko pesa bandakisa ya bandako ya bato. Mobali ya kingandi ya kendaka sokwa ye balobaka papa ye. Yo pe batanga mibali batanga pe yo oyaka na nini na ndako yo. Wana mwasi cette femme africaine oya zalaki socle du développement. Oya zalaki mwasi antina ya mokili. Mwasi wana lelo akomi détruite. Mwasi wana lelo akomi kosala société ya nkufa. Na maternité na mwasi nde mokili ze kotonda. Mwasi wana ze kozwa zemi na terrasse. Mwasi wana ze kozwa zemi na mbeto ya hotel. Oyo etondana na milimo bato boni baleka likolo ya bambeto wana. Mwasi ze kozwa zemi likolo ya mesa ya wenze.
moi si on a commis sans valeur. Vendeuse de sexe, moi si on a. Yoka kolata préservatif. Et ça nango ambiance responsable. Yoka ba terme. Oyo soi-disant développement et memi na mokili. Ambiance responsable. Publicité nango ezeko koleka. Na ba série télévisée, na ba chaîne yonso. Ambiance responsable. Port ya préservatif. Théâtre yonso bokotala. Vous savez comment on appelle ça? Oyo, ba vendeuse de sexe. Moi c'est si licence. Musicien yon soit côté kande bashi. Ba danseuse ya orchestre basé bilia ya ba leader ya ba orchestre. Soko yesi allez a commis comme marchander bango. Ba prêtre soko ba ye petit wana danser ate wana mikolo azanan wana te luka mosusu. Batiki mbongo bakei na danseuse. Na mwasi wana nde mokili ekotonda akobota bana nini, akotransmettre nini, akolege nini. Lelo ba journaliste ya bashi, ba chroniqueur ya ba émission sans tabou, ba koma ko tourner ba émission na ba hôtel na ba mbeto. Bite nini, objectif nini. Te bite na bango bala ki sapato makambo elekaka na mbeto. Biloko ezalaki naturel. Lelo ba komi ko la kisa yango. Plus grave, ba fi wana ba bandaki na biloko ya mekuse. Lelo elongwi. Lelo elongwi. Ba komi ko sala bémission bolumbu. Bémission ni. Po tolobaki yango na manaka eleki. Boyebi ke bomo inabino esukeli wana. To bozena kondima lobi pe bokoki ko bota bana o bakoya ko exceller na mokili. To bino moko pe situation de vie koki ko bongwa na lobi bo se retrouver quelque part na bomo imosusu. Bokala na bino bokolimu sengo na mokili. Te lelo casting na kotika te koloba yango nuit et jour. Casting ya ba film pornographique. Recrutement na ngweze ko salema na ba réseaux sociaux. Ba service à sécurité et ali na mboka wo. Ba service à sécurité, ba monitoring et ali na ba service yo sa sécurité. Anera contrôlaka ba réseaux sociaux, anera contrôlaka ba chaîne à télévision, contrôlaka ba journal écrit, contrôlaka yonso. Presse écrite contrôlée, audiovisuel tout contrôlé. Mais recrutement, il y a bateau yo, basina babali yo bakokenda ko sala ba film ya porno, ezeko leka. Bati ba numéro de contact. Na où il y a WhatsApp, il y a tout. Et ba bandi ba tournage. Awa na mboka oyo. Botala combien politique ya Europe pour l'Afrique ezeko koba kusa mosana ngo. Ba yebi ele koto komi. Lokola mokobi misala ya 1921 c'est sur place. Ayeyi ko parachever œuvre salvatrice ya Fumu Kimbangu. Ba yebi milimo nini ko bota manele koyo. Ezeka ka milimo ko balana na itumba oyo ba yeko kuta. Ya ne songa nzila Fumu kuzuke msala mpanda na ngolo. Te faute distraction. Ba injecter kuti makasi. Ben injecté kwiti kwa yonso koleka kwa yonso cabine appel ya raisute zododo appel ya raisute zododo esclave ba pesa kai musique na milangwa lelo ba chino ba eli bato ose komona elenge mobile azeko tambola soko na bluetooth soko lo niba mindule lo kwa zena bar mais azeko tambola nango. Botala banzembe komi ko beta malelo. Dans ce mosusu soko baze ko bina yango ba ko sukisa na kolongola bilamba. Bobina ngwa wate. Na ba responsable.
okolongola mulunge fanda na se mulunge bato balongoli bilamba araignée qui monte montaka balongoli bilamba awa na mboka oyo lelo musique ezeko ko etale kuluna mingi na okango na bana ba moto ozeko ka musique bêtise sanité zeko yembama botala bana oyo ba eko sala nation ba détruisa ki mwasi abandi collègue bosoto négativité société commis détruite mwasi na kati ya ndako abimaki azongi akuti mobali aliaki atiki basani atuni bongo ntango oliaki osilisaki oneko zila nani ya kolongolelo basani mwasi ya libala mwasi moyindo te biso tolandaka mpe baseri na yo te na poto mobali mpe asalaka ekosala niso mpo koti omilambeli fufu na yo me biso tokolaka toyei komona mpe papa na biso mpe amisokolaka mpe bilamba naza esclave te wana mwasi aza koloba na mobali abala ye mwasi aza koloba na mobali apesa ye valeur ah mama biloko yango ti ezanga pipi soko olia te otiki soko kolia te otiki mobali papa mokonzi ya ndako roi opposition ekoti ntina mabala bato bakomi kovivre bilakeli mabe bana ozali kobota bakomi bana bazali kobota masu malédiction tata komi koregrete soko nayebaka bana bakomi kolakisa indifférence na tata na bango mpo mama alingi asakapare na bana ye nde mokolo bana soko bana bazwi basi refere na ye mama mpo papa azali komérite te azali komérite même pas respect ya bana soi-disant mpo anyokolaka mama bandeko balandi toyebi ke ntango bozali kolanda biso moto na moto azali kosoutire tozali koloba te mpona kodétruire mabala ya bato me tozali koluka mino kisi nkisi oyo tokotia na bambeba wana ça doit changer société ya bato ezali kobeba kuluna mabe koti milimo nini tozali kobenda soko kosala mosuni ya malonga mosuni ekuti lipamboli molimo ya malonga nde koya kolata mpo milimo eutaka na mokila molimo ezali koponama par rapport ya misuni oyo bino bosali soko bozali na elakeli bosali mosuni ya elakeli nzoto ekoya kolata ezali nzoto ya elakeli lokola badétruisa mwasi socle lokola badétruisa mwasi mare ya éducation milimo nini ezali kolata banzoto wana mwasi wana détruite azali kosala na kati ya ndako mwasi alingi ase kompare na mobali bayebisinga bamonaki yo na mwasi na ba nakolakisa yo nakolakisa oke na mwasi balingaka ngai lobi kaka alati jipa mokuse lobi kaka il faut à tout prix approuver mobali ke ye pa je mwasi balingaka ye na nzela mobali akei kopesa rapport na famille ya mwasi akutani na réponse yo kanisi ye nde moumbu na yo yo salaka babétise okutaka ya fanda na ndako azali kozila yo mabala ya bato ekufi bomoi ya bato ebebi soko moto azali malamu te na ndako ya libala esika kosalela bomoi na ye mobimba
akozalaka malamu wapi. Bankoko la biso bayebaki bakobalanaka pona bomoi te liwa esukisa. Phrase wana liwa nde kokabola eze ya biso bayindo. Bamindele nde bayeli basi ya bayindo contrat toyoki yango kaka na ba série télévisée. Mobali abi alobi na goligoso na sepeli na pembe na yo. Tobota to signer contrat tobota kwanga na zemwindo boye na bota na yo po mwana la soko katikati chokol ba signer contrat. Bolingo ezete contrat ba boti ba kabwani melo poso pembe pour na ko détruire Afrique. Ba série télévisée abima ya fille africaine, abima ya femme africaine et baby na biloko nini. Mais ba série télévisée politique ya Europe pour l'Afrique elandaka nini, politique ya Europe wana elukaka nini na Afrika te ba veyaka. Oh, conscience bandi ko tonga na Afrique. Il faut mécanisme de déstabilisation, mécanisme de désorientation. Ezekoleka au vie et au sud de tous. Tolobaka yango liboso bana mike baaki ko sakana. Bana ya basi na bana ya mibali. Fion fion comme maleken, fion comme maleken, fico. Bana baze ko sakana. Lipate ya kudia ya mama wana Elisata la nyoka jema. Bana baze ko sakana. Kanzenzenze kalengila pipi kalengile kapaka sambo pakula kapele mwana bito baze ko sakana. Mais lelo tika bana bibale ya mwasi na mobali ba osala ngo bien. Lelo tika mwana moke ya mwasi na mwana moke ya mobali ta mola ibango mbali ba osala ngo bien, très bien. Alors botala danger ya société. To uti wapi to komi wapi toze ko kenda wapi. Nesongianzila bayei religion africaine telemi banganga ngunza babilandi ba telemi po ya kosakola sango ya lobiko ya bato. Bokole biso étiquette nini? Bokole nesongianzila mfumukusu ke muzala mpanda na ngola étiquette nini? Bobo ikolanda po nini? Baze ko prone bolamo ya bato. Baze ko bunda po ya bolamo ya bato. Oyo mokile bungisaki bayei na enseignement ya sika. Baindo bazonga na sika babungela vutuka vanampambu vidila. Et sika to ko retrouver ba valeur perdue. Ba valeur perdue. Moi siamiyeba. Nzoto na yende temple ya valeur, moi siamiyeba. Yenda ze socle ya développement, moi siamiyeba. Yende éducatrice ya nation, moi siamiyeba. Yenda ze ko transmettre ko léguer éducation na mokili, vutuka vanampambu uvidila. Bana ya lelo baze ko kola na danger, bakuti bakuzu. Kuno kosomba soko bière na 7000 batikeli bino zamba bosala obolingi. L'état yebi ba service de sécurité ba yebi ke bakuzu existaka na mboka oyo. Bakuzu wane zenini officialisation ya bondumba. Tolanda ba élément wa loposo pembe azeko tia ba germe ba cellule oyo ezeko kenda ko développer ba désir sexuel na banzoto ya baindo. Mwasi ya moindo abomi mariage, abomi libala, abomi sens ya mokili. Mwasi ya provaka mobile na couloir, mobile alinga aya na couloir mwasi azeko bima. Oh, maman ko zela tozo mona bongo yo moko ko zela te. Oh, phase po mama na yalo baka na ye mwana nanga mobali ya monela yote nga mama no na lombe nga mama na babenga nga mama katakata mama likwangula mama tramotina mobali akokia monela yote allégué éducation néfaste et pas ya mwana na ye.
mwana mwasi aze ko manque du respect na mobali na miso ya bana. Ndenge kaka tata zeko ya boki ndenga zeko pepola ba sapatu yoka wana shamelite yoka ba sapatu ndenga wana mama azeko bana bana. Ezena banda ko mosu ba pesa ba boti na bango ba surnom mingi na tata lik wana ye wana zeko yate Dalton wana ye wana zeko ya ngobila ka pieta wana ye wana zeko ya wana tata mama lobi yango na bana mbwetete wana ye wana zeko ya kobo ifatigue ye wana zeko abeti na bana mwana pa uti na balabala moni tata na mosika ye mama kobo ifatigue zeko ya kobo ifatigue wana nani tata ya bango bandeko balandi bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Bilakeli na mabele na biso nde tokobundisa yango. Mokili mobimba bato balobanaka kaka maloba mabe, bato bakaniselanaka kaka maloba mabe. Nzoka nde na makanisi na maloba yonso eze koloba. Makanisi ya bato eze maloba na mokili ya molimo. Makanisi ya bato eze maloba na mokili ya molimo. Soko tata komi koyima pona bana bakuluna babimi, bachel babimi, ba lesbienne babimi, ba pede babimi. Soko tata komi koyima konyonga mpo ya bana. To bandi ko normaliser na balabala moko lesbienne. Ser wana na ser wana baka. Na ebite sotoro ba mwasi na mobali te. Baka mwasi moko akosaka moninga na yeke akoma mobali na ye. Te, ça passe. Pwe bandaki esika moko. Mibali ba pede. Te koma normal. Bango wana kutulelo bakomi bandakisa. Po bimakana na chef moko, chef ango sombela emotuka, chef ango azula enda kwa monene ekomi lokola référence ya bato. Ba jeno bazeko bimalelo na mindule yoka ba producteur ba komisa bango ba PD. Et là, société ya bato. Société ya bato. Ofandi pondimi ke christianisme zebo nzambe. Mais tozonga tango nano bato bazeko sambela te. Lelo a force bato ba komi ko nganga. Na balo sambo na ba religion importé. Botala ndenge bizaleli importé komi. Kodjo esika na bomo ya bato. Bo souffrir to kabona po ya mokolo mwalelo. Tokokoba manaka tokokoba ba sujet ye. Bilakeli na kati ya bayindu. Tango tozeko kenda église. Toligote. Tobwaki na bisika bikauka. Oligote nini? Obwaki nini? Okoki po ligote loko zeko mona te. Est-ce que vous ligoté mon pépé? Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso zeko ya pona manaka isusu matondo Thank you.